Sango ya pasi, sango ya mawa, sango ya pasi tozoyoka kaka o ba kidnapper, o bazo kidnapper, o ba kidnapper basala kibwe. Mais oyo ezate ke ba kidnapper ye, oyo ezate ke o ba bomi ye, oyo ezate ke o batunde o ba kidnapper balongole bloka kati batie na sac, mais oyo eza po ye moko aluki liwa na ye ti bomoni batie na kati ya sac bwe bandeko. Histoire vraie. O bozo mwana kata saki wana eza jeune fille o na kombo ya Keren. Jeune fille o na kombo ya Keren yende bozo mwana kati ya saki wana. Bandeko nanga histoire oyo eza compliqué. Histoire moko ya pasi epesi pasi mingi. Esali vraiment pasi makasi. Epesi don nakoloba nayebi te so nakoki kolobela yango na lolenge nini. Mwana mwasi oyo bozo mona Keren azali na famille na ye, aza na papa, aza na mama, aza na bandeko na ye, mais akufi liwa ya somo bokoki ko imaginer te. Alors lelo chez Ixil Botelwa TV tozo expliquer bino eloko nini likambu nini oyo eleki po mwana mwasi oyo akota na kati ya saki boye ti apola boye, akota ki na saki ndenge nini ezalaki ndenge nini tozo yeba yango lelo chez Ixil Botelwa TV. Alors mbote na bandeko nyonso o balandaka biso, mbote na bandeko nyonso o balingaka Ixil Botelwa TV. Bonjour, bonsoir, wana boyebi déjà et dépendaka kaka selon R oyo okolanda émission na biso, selon R oyo kotala biso nde okoyeba bonjour, bonsoir soki okozwa nini. Alors lelo chez Ixil Botelwa TV toye na histoire oyo ya pasi, toye na histoire ya ndeko na biso Keren, toye na lisolo oyo epesi pasi makasi na communauté na biso. Alors ndeko nanga so eza mbala no ya liboso otombe na chaîne na biso, o s'abonner, o commenter, o liker, o partager et o sala malamu mingi mingi ba abonnement na bino nde e sala bien na chaîne na biso. Alors ba j'aime na bino pe e sala bien ba commentaire na bino et sungaka biso pour que toi améliorer lisusu musala na biso. Vraiment ba remarque na bino ezalaka bienvenue na chaîne na biso, to lingaka ba remarque na bino e sala biso malamu makasi. S'il vous plaît la famille, vraiment s'il vous plaît, na bandeko o bayaka kufingaka na ba commentaire ezalaka vraiment propreté. Alors yo mutu o mesana kufinga na ba commentaire a eza esika ya bato ba fingaka te, a eza esika ya bato mayele, eza esika ya bato o ba commentaka avec sagesse na mayele nyonso. Merci ming na bandeko nyonso o bazo sa biso ba remarque, merci ming na bandeko nyonso oyo bazo komela biso pe o bazo bengaka biso. En tout cas, topesi bino merci mingi, bo continuer toujours na sala obozo sala ba remarque na bino nde esala la chaîne na biso ekende liboso. Alors bo continuer toujours na ba remarque na bino ya malamu, bo continuer na ba appel na bino, bo continuer vraiment nzambe akozanga te ko pambola pe ko batela bino. Alors lelo toye na histoire oyo epesi vraiment pasi na communauté na biso. Moi si o bomoni na kombo ya Keren apesi pasi na famille na ye. Alors histoire oyo ebandaki ndenge nini. La famille, si vous êtes nouveau, abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Botiaba j'aime et au sala bien. Kambu oyo e monanaki na tongo, batu nyonso ba remarkaki na tongo. Donc ezalaki vraiment na tongo ya makasi. Mwana mwasi oyo babomaki ye deja na butu, babomaki ye na butu, bakotisi ye na kati ya saki, nde baye kobwaka ye na tongo vraiment na tongo ya makasi. Alors histoire ngo elekaki ndenge nini. Ezalaki na tongo ya Samedi na Kankokolo na quartier Ngala. Bamonaki ebembe oyo ya mwana mwasi oyo bamoni yango na kati ya saki. Donc batu baye komona kaka saki moko be babwaki saki wana batu bamonika saki yango eza ya kotoboka me bazomona makolo moko boye mupanzi wana po bozomona na saki wana so botali bien bomona ba makolo o eza mupanzi wana. Alors ndenge mboka ezokinde deja mabe, ndenge mboka eza deja malamu te, batu bakoma ata bamoni pine moko be bamoni mweloko mo bafinika batu bazolandela po bayebi deja ke mboka na biso ezotambola deja mabe, mboka na biso ekomi kaka o babomaki mutu o babwakaki boye o basalaki. Alors tozo mona biso moko kutu ba jeune garçon de ba komi penza éveillé makasi bazo contrôler même ba mituka tozo mona.
ezaki na tongo na kankokolo wana na quartier Ngala bamona kaka saki moko boye babwaki kaka na nzela boye babwaki na coin moko boye me na saki yango bato ba remarquer que saki yango eza ya kotoboka bazomona makolo pembeni. Alors mwana mwasi o bozomona aza pe mwana mwasi moko avandaka kaka aux environs wana eza te ke o bakende koboma ye soki na komini ni baye kobwaka ye na komini aza pe ka mwana mwasi ya komini wana kombo na ye Keren Bafola. Selon plusieurs témoins au bazaki sur place, balobi ke Keren Bafola mutu abomi ete ke o ba kinaper ba bomaye, ba kinape ba longole biloko akati, o ba kinapaki ye, ba kabaka ba ye ba bomi ye batu balobi bongo te. Batu ba peti histoire oyo balobi te ke Keren balongola ke micho bato bazaki sur place, ba témoins o bazaki sur place. Ezate ke o amataki na mutuka bakinapaki ye ezate ke o Keren asalaki ba témoin bazaki sur place bapesi communiquer bapesi explication claire pour Keren azakaka mwana ya quartier wana balobi bien que Keren Bafola selon plusieurs témoins sur place Keren avait fait l'avortement. Donc, alongola ki zemi et pas ya pharmacien moko boye. Zemi o ya longola ki pas ya pharmacien moko boye et compliqué ye. Et compliqué. Ti Keren aye kokufa sur place na kati ya pharmacie wana. Tango Keren akufi sur place na kati ya pharmacie wana, ale bazalaki na mobali na ye. Na mobali na ye na kati ya pharmacie wana nde baye kokanga Keren na kati ya saki. Bakangi Keren na kati ya saki pour ke bakende kobwaka ye po bamonaki te ndenge nini bakoloba, bamonaki te ndenge nini bakosala, bamonaki te ndenge nini bakoyebisa batu ke babande kolongola ye zemi apres kufi mobali wana o avivra na ye amoni kaka ke bakoya kokanga ye. Et puis nani pharmacien amoni ke bakokanga ye na acte o asali po basalaki mutu avortement na kati ya pharmacie wana et compliqué mutu akufeli bango sur place bayebaki sute bakosala nini bamema ye na morgue et bongo bayebisa bafamille na bango bakende kosundole na morgue to basala nini bayebaki te eloko nini o bango bakoyi kosala bazwi mwana mwasi ya batu na ye mobali na pharmacien bayokani balingi mwana mwasi ya batu na kati ya saki. Oh Seigneur Jésus, bana basi eza pasi na moya lelo batu balongolaka lisu bazemi na moya lelo eske bafi balongolaka lisu bazemi. En tout cas eza pasi makasi histoire o la famille epesi pasi na famille ya Keren famille Bafola bazana pasi ya likambo oyo kobungisa mwana bango na ba situation oyo na balolenge oyo eza pasi makasi bandeko nanga bandeko basi na yebite tolukaka nini tango ozobima na mobali il faut tenir compte que okoki pe kozwa zemi. Alors pour éviter tout ça se protéger pour éviter tout ça mi batela pour que eyate pour oyebi que déjà soki zemeye yo ozana makasi te oyebi que soki zemeye yo mesano kolongolo ozano capable ya kobokola mwana te. Alors eza pasi la famille likambo oyo epesi pasi bandeko nanga famille wana bazana pasi famille wana bayebaki mwa mobali wana te mwana na bango Keren abimisela bango mobali te alakisaka bango mobali te ayaka na ndako te na mobali ke o bokilo na bino banda lelo mobali na ngai yo alakisaka bango te kaka bafi nde bazalaka na ba petit chéri. En tout cas eza pasi na bana basi eza pasi topesaka. Donc ne donnez pas ton corps à n'importe qui. Eza pasi voilà likambo oyo ekomelaki ndeko na biso Keren mobali wana na formation wana bakangi ye na saki tango bakangi ye na saki epi batenir compte te ke saki oyo bakangaki ye ezaki ya kotoboka bango bamoni ke eza saki bakangi na bango ye aza na ye bien na kata saki wana balingi mwana mwasi ya batu na saki bake kobwaka ye na butu babwaki ye ale bango bakimi
bango bakimi bazwi nzela bakimi bakei na bango esika bakei eyebani te na tongo kaka bato babandoleka bamona boye saki moko evandi wana saki moko evandi wana saki moko evandi wana bamoni makolo ya mutu nde ntango baye koretrouve fille oyo na kati ya saki wana bomoni bana basi nde bazalaka na bakamarade na bango balobaka alors mwana mwasi oyo esi ayebisaki bakamarade na ye ke aza na zemi tala kutu apesaki mbongo pa mutu boye pour ke balongola ye zemi ndenge likambo wana eye koyebana ke pharmacien wana na mobali na ye bango nde bazalaki cause ya likambo opo mwana mwasi oyo esi abetaki lisolo na bakamarade na ye eza pasi bandeko na nga ndeko mwasi atiki biso ndeko mwasi akufi mobali na ye azwi permission ya kokanga ye na kata saki pour ke baligote bongo bake kobwaka ye pour ke bato bayeba te ke babwaki mutu eza pasi ebela bato baoluka bana nzambe apesa ata na bato bazangi mpo bakumisa ye ebela bato baoluka bana meza bandeko mosusu bazonéglige bana dernièrement touti omona video moko ndeko moko auti kopesa moninga kisi amela bana mapasa bakufi babimi mpena mibimba boye bana mapasa eza bacouple mosusu banda babalana bazoluka bana mais nzambe azopesa bato mosusu bana bazobwaka nzambe azopesa bato mosusu bana combien de bafille oyo babwakaka bana amemi ne pena zemi na ete komi na 9 mois ake abwaki yango aboti abwaki ne mwana ozwi zemi na yo otambolaki mabe erreur osala ozwi zemi avant mariage eza lisumu te bakoboma yo te eza kaka pasi omipesi kaka pasi ozwi zemi honore baparent na yo te basente yo pasi wana kaka mais supporte bota mwana otrace chemin mosusu okzongi na makolo nzambe osengi bolimbisi na acte osalaki oboti mwana na yo c'est tout na place okeluka kolongola zemi osala lisumu ya grave okeluka kolongola zemi lelo zemi ememi yo lelo zemi ememi yo mobali pazaki donc mobali nayebi te mibali mosusu sans pitié motema pasi eza te ti ozozwa mutu oyo oyebiki azalaki mwasi na yo abandaki koloba aza lisusu na bomoi te akufi azoloba te makasi eza te eloko moko te ti ozwi ye olingilingi ye mpe kiau olingi mpe na saki botomboli ye mpe boke bobwaki ye esika okimi oza na esengo te makila mwa mwasi oyo okoza na esengo te esika okimi okolia mpe na fufu olie fufu mpe na pete nyonso tandis kobwakaki mwasi moko boye na saki okangaki ye na saki okebwaka ye en tout cas epesi pasi bandeko na nga so eza mbala no ya liboso tombe na chaîne na biso en tout cas kobosana te kotia ba j'aime kobosana te kopartager histoire oyo eza histoire moko epesi pasi na bandeko na nga famille bofala basili kobungisa mwana mwasi na bango na kombo ya Keren na likambo oyo ekomelaki bango alors bandeko basi bomibatela bandeko basi bomibatela bandeko basi bomibatela oluki koboma mwana na libumu oluki kolongola zemi koboma mwana me mwana pe abomi yo alors biloko oyo eza malamu te na moya lelo bato balongolaka lisu bazemi te na moya lelo bato balongolaka lisu bazemi te donc eza histoire moko oyo epesi pasi soki omoni ke oza prete na kobota zelati libala bozaka presse ya nini zelati libala apres osala ekobo pour que ça le kobo avant le mariage pourquoi yango bozozo bazemi bozoke kolongola bozo kufa patiente kanga mutema zelati libala après oyeba mobali après que kozwa zemi eza pasi likambo epesi pasi bandeko nanga bana basi bozwa mayele bino bato boza nakende nanga kaso na zemi na oke kolongola bozwa mayele tala likambo oyo ekomeli ndeko na biso mobali kaka ye moko ataki ezemi kaka mobali yango se permettre kokotisa ye na saki pour que ake kobwaka ye eza likambo moko oyo epesi pasi na communauté na biso yango toyaki nango chez Exil Botelo TV pona koyebisa bino likambo nini oyo ekomeli ndeko Keren en tout cas bana basi bo
bozala mayele bana basi bozala mayele ekosala malamu mingi. Merci mingi na bandeko nyonso o balandaka Ursule Botelwa TV kaka nde toyebisaka bino soki eza mbala liboso otombe na chaîne na biso. En tout cas n'hésitez pas ya s'abonner au commenter au liker au partager et osala malamu mingi. Nzamba lola a continuer ko batela pe ko pambola bino wana tomonani à la prochaine émission. Bisous. Bye.